ezali pasi pe mawa mama Rosalie pona komona comportement ya lokuta ya boye pona ba congolais vraiment ezali pasi pe mawa yango tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo toyebi ete bato mingi ba kritikaka radio Zumel 1000 balobaka ete bato wana bolanda bango te bato wana boye me bandeko biso au moins na place ya toloba lokuta toyebisaka bino quand même makambo ezali juste pe bomonaka jamais toyaka a poto kosa bino toloba ete ba peuple bopo parce que biso tango tolobaka likambo na ba image à l'appui ou bien to boza koyoka ndenge nini bato bazali kosala intervention to monaka inutile to kosa bino po ete toyebete bino bozali peuple bino nde bozali bato oyo lelo po ete mboka Congo ezali grâce ya biso ba peuple congolais mais mbanda zali ko préférer a kosaka ba peuple po ete ba peuple na ba pesa ye avantage po ete lobi aloba ita ko kamba Congo mais bande ko ifo mitunaka oko kamba Congo yango kaka na lokuta ya boye bakamba kamboka soki omoni ete non olingi peuple azali simana yo mais yo yebe ete peuple alingi yo taza simana yo te tala ba lokuta bandi ko sala bandeko to kozongela yango ata 10 000 fois bon se rappeler bras droit ex bras droit ya Ngbanda monsieur Kotambola na makolo alobaki yango bien bandeko soki kutu tozali nanu awa kobundela awa esika tozali kobunda moto yo ki dictature alingi koyoka moto te alingi kosala makambo nyonso na ndenge na ye baloba boye non basala boye non nanu kutu tokomi te ebongo ntango tokokoma ekozala ndenge nini nde ndeko Kotambola na makolo amonaki déjà de loin alongwe pe ndeko mobali oyo mosusu tolakisaka bino na émission na biso elekaka oyo alongwaki yango wana tozali koyebisa bino bandeko congolais il faut kokeba na moto oyo loko ya Ngbanda le terminator lokuta nde eleki ye mwana mobali oyo azalaki garde du corps ya mama Olive Lembe te mais bazali kobosana ete mokolo mama Olive Lembe ayaka awa bazoyeba te ke biso tozalaki na kati ya makambo wana toyebi mama Olive Lembe azongaki complet pe ba garde nyonso tu bazongaki complet garde nini yango oyo azolobake ya kimaki botika lokuta ndeko yo somona mutu nini oza kokima na chambre ya hotel oza na mbongo te kaka na kotambola oyo kobimaki na Gare du Nord epo komi osololi kaka na mutu boye ale mutu anga futeli yo tike ya train bozwa bato neti bana mike te epa alobi eke motema na ye ezalaki touche po nini po ntango mama na yebisa bi mwana tala ndenge baza koviole biso bamama na bino na mboka banini boza kosalela bato oyo ale azongi na chambre de hotel motema na ye touche yebisi baninga na ye a partir ya maintenant mosala na ngai esili mpe ale abimi na hotel abandi kotambola tia ye kobima na Gare du Nord so mpe na Gare du Midi vraiment mpo na nini lokuta ya boye après kaka ye mona kati ya studio ye koloba lisusu ke non depuis kutu bamboka nazwaki déjà idée ke il faut kaka nalongwa natika kaka mosala oyo ndeko mobali tika lokuta masolo na yo ezali debute kosa bato oyo yo koki kokosa mais kokanisa te bakongole nyonso baza bazoba bazwi bamasolo oyo bato babetaka bayebi so balobi boloba bo oye epuis mutu yango mpe ndenge azali koloba ozomona kaka kodeye mutu moko aza koluka maloba ya koluka bandeko congolais ezali mawa mpe pasi bango bakanisi ete bastratégie na bango ya lokutana bakoki kokosa biso epuis na journaliste oyo mwana mwasi azali kotuna ye baquestion boyebi soki mutu tala boyebi mwana moke soki azalaki donc mwana ya moke soki azokola yaka na bana mike mosusu oyoka bazalaka komona ntango azokola okomona miyoyo esilaka te bazalaka na bamiyoyo moko chronique bazalaka na miyoyo moko okomona miyoyo wana ewumelaka ti okomona ta mosusu miyoyo wana okomona ekokobanda eye kosila ye ta mosusu okomona mpe ta mosusu okomona a partir ya ba 17 ans 18 ans ndenge journaliste ana mwana mwasi azali mongongo na ye na elobeli na ye ezomona kaka ke ye mpenza miyoyo ya bomwana esilaka ye noki te vraiment ezali pasi pe mawa na lokuta ya bo pona nini bozali kokosa bato bino bokanisi bakongole nyonso bazali bato ya kokosa mais ezali pasi pe mawa soki bino bozali kokanisa ete bakongole nyonso bazali bato ya kokosa mawa na bino mawa epuis tozali koloba lisusu sujet mosusu nazali kokota yango sikoyo
sujet à Cardinal Mosengo bandeko oyebi ke bato yo baza kosala ba makamoko bake bayokani donc koloba ete apareko aza koyokana na ba elema ya bato mosusu mpona kobimisaka ba sujet mosusu oyo ezanga ntina balobi ete Cardinal Mosengo Joseph Kabila alingi empoisonné ye alors que na minute ndenge tozali koloba Monseigneur Mosengo kuta zoko kamwa ba information na ndenge nini ezali koloba mana ba presse Monseigneur Mosengo azako kamwa bango baza kokanisa ete tango bango baza koloba biloko ya boba bazoyeba teke Monseigneur Mosengo aza pe na bato baza ko entrer en contact na ye ezala na Congo ezala nini Monseigneur Mosengo kutu aza kokamwa même na niveau ya ba autorité na Kinshasa ye moko paza kokamwa lobi azoyeba te ba information ebimi wapi mais toyebi ete ezali ngbanda nde mutu asali tout mpona ba information oyo a manipuler bato ya presse mosusu mpona bakoma n'importe quoi mpona nini lokuta ya boye ezali pasi pe mawa ba congolais tango ba tunisien basali révolution na bango est-ce que baki kokosa ba diaspora tunisienne awa na Europe tango ba égyptien basali révolution na bango est-ce que baki kokosa ba diaspora égyptienne awa na Europe bozo mona différence munene ezali entre bato bazali koloba ete abotele maputo kende kobunda pona mboka mais botala lokuta na lokuta bango bazo kanisa ete stratégie ya lokuta obunde bazo beta yango nde kopesa bango carte ya solo solo po ete e basculer même ba élection bazo yebateke même ba élection ekozala balinga te na kati ya Congo ba congolais balobaki ete o soki oye kotiela Joseph Kabila libaya bango bakotiela yo ebende ke bape libaya oyo kotia bakozwa yango bakopelisela yango moto ya koni bomona ki bino moko ndenge baye kosala opération hirondelle bakei na Congo bakotisi ba express babandi koboma batu ti na université bake koboma ba étudiant bazalaki na stratégie soki babomi batu ale bango batomboli mungongo motela ndenge babandi koboma batu mpona ba élection motela ndenge Kabila alingi asisa ba peuple mais bayebaki teke tango bango basala stratégie wana bayeba teke bato mosusu bavandeli bango coussin bazotalela bango na musika bino bondimaki ke mutu apareko ye moko mpe akopesa fuitu wana tala kaka mutu yango nzambe azalaki epa na ye alobi ete nayaki kotala namoni ete tango bamakambo wana ebandi namoni danger yango ndenge ezali kokendele nalobi non ye moko mutu yango alobi ebongo babiloko ya bosoko atiki tango mosusu mpe bato wana ba exphase wana na kati ya butu bakoko croiser peta musu membre ya famille na ye babomi basali mabe alors tango wana sikoyo akozala ndenge nini yango na monaki keza na tina te et puis botala alobi ke atali na ba radio nyonso oyo ezali ana poto amoni ete bato bakoko tombola ngongo po baloba likambo wana ezali kaka bato ya radio Zoomel 1000 yango na yaki ko contacter biso yengo ndayebaki ke un jour radio Zoomel 1000 tokoya ko tombola ngongo poto détecter opération hirondelle au bango basalaki na ba général munene omoni pona kolakisa ete nzambe ko akomisi bino na suka bomoni bakangi ye pona kolakisa ete nzambe alingi lisusu te depuis bakangaki ye ngwanda bela ki pelekese siko ngwanda système atikali nango ya koyebisa kaka bana na ye ya radio oyo ya simandaku bangembo na ye bon bolo bakamoy bosala kamoy bolo bakaka ete bakangi général munene te botombola ka ngongo bakangi général munene te mais ezaka buzoba bazui photo moko babimisi balobi botala photo général munene na kati ya front aza na bandeko ekomi bakomi kotuna bino ba peuple bakomi oloba bo basala ya interview to yoka yango interview eza komona na te mais bino moko siko boyo komona ete bokomi na suka yoka nisi Denis Sassou Nguesso to sécurité ya Congo Brazzaville bakondima nani yango kote na prison ya Congo Brazzaville pa kende osala interview radio Zoomel 1000 boye bakayango ete un jour ekozala radio oyo ekonyata ba radio na bino nyonso to ya mike po ete toza koyebisa bino ke boye bakayango vérité ekotikala kaka vérité biso tolobaki yango ata vérité na biso ekosala 100 ans ezala ta bato balingi kondima biso te mais mokolo o bato baye koloba bato wana nde baza na vérité tala makambo bande koloba nde mokolo wana bokomona ete ata mutu moko akolinga su koyoka bashe na bino te bino bozali kokanisa ete kokosa koloba n'importe quoi po ete peuple ya tia bino ka nzoka nde ezali bozoba bozali kosala boloba vérité ata soki ezali mabe boloba vérité likambo wana ezali boye mais bino bozali kokosa jusqu'à ce que bokomi même kokosela
ndeko oyo azalaka na Ron Mwalumba pona koloba ete ndeko Vero Mwalumba azoka mbongo moko ya gouvernement congolais oyo ekitaka kuna na Washington akende ko retirer yango na banque moko kuna na Washington après mbongo wana soka azui atindeli biso côté n'importe quoi. Vraiment ezali pas si peu mawa mais boko minde na suka mama Rosalie na zonkseli o maloba